bosengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota na bino tokofungola basango balelo na video ya ndeko na biso moko oyo azali bongo koloba makambo oyo esengeli bino banso boyoka mpe atindi yango mingi mpona mwana mboka Pero Luara tokolobela mbutu ya Bemba pe oyo nini ezali koleka entre ministre na biso ya défense pe mokonzi ya mapinga ya République démocratique du Congo tokolobela pe manso oyo bazali koleka bongo lekolo ya biso République démocratique du Congo tokosimba penza mingi likambo litali révolution oyo bakongomani esengeli basala po ete barwandais barebele bassassin oyo bazali bongo komobongo bango tongo midi pourquoi ndenge kaka toyebisaka na bino ete ezwi ezali branche moko totia la chaîne ya libération océan du Congo epai oyo twaka bongo bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka tobelaka moto apapale moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ekolo Congo epai oyo to analysaka ensemble epai auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka epai auto salaka bongo éveil patriotique epai auto longolaka peuple congolais na bolema epai auto tiaka litono na nzete po ete tobenga ya malamu epai auto salaka mosala ya Jean Baptiste epai auto zaka bongo basinzeli kobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe tobundela ekolo ya biso epai auto telema ferme fidèle lokola bakuke mpona kozelaka lisekwa ya République démocratique du Congo epai auto mokundolaka maloba ya nkoko ola biso l'élaboraire oloba la biso déchet fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezwi la montée religieuse popo ezwi comme la bongo équipe pour la tena États-Unis d'Amérique et pourquoi pas manana na konya dolanga ezwi comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et le grand professeur Achille Mave na molonga ina Mireille Mave ezwi comme la bongo mona mère d'Obrino na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki prisonnier de Jésus. Jésus comme la bongo maman na Julie na Suisse, maman Dolo, maman Samuel, maman Pierrette, maman Bolongo toujours. Jésus et comme la bongo ba maman missionnaire na place Trondé na mboka litababe, il faut que yo motope ba koka lumumba. Pourquoi pas association comité de femmes viltaneuses oyo kambami bongo na maman Tete Rebecca pe maman Madeleine azali bongo na kati Jésus comme la bongo Big Daniel Ngenda na molonga na ye et pour la unité maman Célestine na papa Michael na France ezwe mona bongo papa Alfred et la maman Clarisse na Canada na mboka joli kiedi maman Vava docteur Ngola papa Henri et pourquoi pas maman Mireille na Canada après c'est la montée qui na yembote na Londres na mboka ya Big Daniel Ngenda mbote comme la bongo Charlie Chobo maman Jovi pe binonyo so balanda yekolo ya Océan du Congo bisika biso ezo bibino na fin ya République démocratique du Congo ba pour amenta ngola no mondia botar de bonne terre mise ko komina bilo maman dangola la mokite na ma Florence ya matondo mido ba maman ya moto mojali mozimamite merci encore une fois la daida ba yoko pour mbele na ye tozali bongo kozala no message ya moto kota na makambo ezali ya kafu botala la police na biso pe mayema koleka na kati ya République démocratique du Congo bolanda lolenge kani ndeko moko amotikela biso mongoloto ya maloba. Bonjour Yaya, bonjour Bino. Vous allez bien? So za biso moi bien femme nzambe mais bien pendant parce que na nina bisawa ki grande sœur ya bijou azakuna na Kishasa azaki abwazu mbali ngwala ta Kishasa ya abwazu ne bakenda Kishasa tango bakeye na mwasi ne bakabwana atemba ki mwasi bakabwani naye nde babani na ya bijou tango babani na ya bijou babani na bango petit toza surpris jour ya mardi ya bijou abengi biso ke mobala bimaki po abelaki babamaka yembasu ayoki mwa abino nakoma na bureau asalaka na sonance ntango akei abino nakoma na bureau po kovanda mpe bobapiaka nata soki mbongo ebimi mpo tozwa po tovandi bobapiaka moete nde mpe mobala bima jour ya mardi akei kokenda mobala akendaki akei libela azongi su ndako te mwasi atali ati butu azoya te ntongo etani bwendeni azobenga benga nimero na telefone ezoleka te
abenga numéro téléphone ezoleka te o problème nini ntongo akangi mpe motema te aketi na bureau ntango akie na bureau akuti mpe bakonzi na ye bino papa Roger Bompuku ayaki mosala me azongi ndako te ndenge nini bakonzi bazongisi babino wi azalaki awa azalaki me sante ezalaki bien te azongaki deya ndako abiki azongi ndako azokasa te bien te me akomi ndako te ndenge nini nde grande sœur alobi no akomi ndako te ti babandi koluka ye ti lelo oyo tozasi bilobi samedi na butu a 20h babengi ngai mpo petit frère azalaki koto nde alandaki ekuna ya Kinshasa mpo azalaki aye moko petit frère kobenga ngai o yaya awa baye kokanga ya bijou mwasi na ye wana ya liboso na leki ya ndeko ya mobali baye kokanga ye basoda bango bazwi ye bake na susi ati bakangi ye bakangi ye ndenge nini nde toyo basikoyo aza na susi ati wana ya na nini monga fula baza na komi na monga fula kuna kota plateau kote ya inikini wana baza kote kuna na kapisi baza kuna donc ya bijo aza na boloko tozokompate moto mobali abongi azomonana te baye bakangi ye mpe balalisi na boloko baye mpe ntina ndako to bakomi na ndako mwana ya ye ya mobali akoti ntina ndako kolukalukabuka lopango nde petit frère bipo yo boya boti yo kota kaza ndako kolukabuka lopango papa ya bino azomonana te ife nde boluka na moto azomonana te boluka na biloko ya ndako eske ndako anga bino bakie nango wapi donc esalamaki biloko moko bongo ntango bamoni bo babimi nde bazwi grande te bakende na la police titiko aza na la police ndomoni ke nayebisa o bongo ke olekisa wana baémission mobali anga azomonana te komoni roger azomonana te asalaka na sonase azomonana te soko grande te aza na bolongo tozoyeba te yo moto oza kuna molobeli nda ya biso eza nde yo likala kolekisa émission wana peut-être bakomona ye peut-être asala accident peut-être likambo nini baleve ye mpe nini tozoyeba te soko grande te aza na risque aza sikoyo na société na la police nde eloko nayaki nayebisa yo moke yango wana ke olekisa ngo na baémission yaya donc toza na problème makasi ya bijo aza na boloko donc toza na problème eza oyo toza nango yango wana parmi lofete mpe soki mpe bayoki likambo wana bayebaki ndeko na bango aza sikoyo ye moko kuna aza na moloko aza ye moko bameka kolandela ye mpo azaka ye moko na petit frère donc eloko nalingaki nayebisa oyo yango wana yaya osunga biso na likambo wana olekisa baémission epuis la polise yango bakangi ye moto aza na pasi ya mobali ki azomonana te akendaki mosala azongi te me baseziri ye bandeko balandi natikaki voice wana po ete bolanda yango na bokebi bonso mama oseo wa bino azali ya bato banso nimero na biso epesamaka epai ya bato bayi bakongomani bao bali na probleme bao bali na pasi bao bali na mikakatano mpona kobenga bolandi ndeko wana ali bongo na Equateur pilipili libende atindaki ya ye maloba mama osea molobeli wa biso ezali yo molobeli wa biso yali yo beta kombela likambo ya bapoliso likambo ya mobali azwaki ya ye mwasi bolandi yango na bokebi atembolaki mwasi na ye ntango abi kotembola mingi boyebi yango te cela veut dire akangaki mwasi na ye na mobali atemboli ye kilame jende te lotaki etumbakani okonte bokila lokoni efam peka to losako bokulaka oloka atembolaki ye nde bakabwanaki sika bolandela o justice ya république démocratique du Congo. Félix avait raison de dire que justice ezali te mais ye nde président de la république ye nde le number 1 ya république démocratique du Congo. La biso eza corrompu justice la biso esalaka so mosala nango convenablement te. Comment voulez-vous ceux qui bosa batola mayele ya solo botanga mikanda ya bazuzi yango kelasi ya bazuzi mwasi oyo akela mosala mobali na ye Roger abungi abimaki na ndako babokelaki mbaso azuma makasi abinaki asalaka na sonance azongi famille ofete oyo bozali awa boyeba ete bijo ya la pasi
akei bongo koluka mobali na ye na musala balobi iyo ayaki awa azongi mobali na ye abungi yo mbanda okei kokanisa mbanda na lolenge nini bozomona teke mbanda ya naza pour quelque chose parce que yo ndenge nini oyebi ke mobali wana abungi mpo yo ozalaka na mobali wana te et puis comment yo yo kokangisa moninga et puis comment bozoluka buka lopango c'est que loko abokelaki mobali wana mbasu mpo aboyaki ye akutaki na mobali mosusu alobi sikoyo aboma ye et puis la police ntango bozokanga mwasi ya moto aza na problème azoluka mobali na ye na ndenge nini botala justice ya Congo botala la police ya République démocratique du Congo ndenge ezali kosala biso passe bandeko balandi wana ezali balandi océan du Congo na tango la pasi babeleli océan du Congo pe akoyi kotika bamote ndetala tela na kobeta mbela famille ofete papa Roger pisika oyo bokomona ye asalaka la sonance botela biso ye pe tozali kosenga ete sengeli bakanga mwasi na ye oyo bakabwanaki na ye pe bana na ye mpo bayebi eloko nini basali na papa na bango parce que bango ndenge nini bayebaki ete mobali abungi bango balandelaka vie privée ya mobali wana banda bakabwala mais tala justice ezali na bonyama nango ezali kokanga moto azalaki na kati ya ndako mpo bango baleka nyaka mpo na nini mpo ete bafutamaka malamu te mosala mwa bango bayebi yango lisusu te soki opesi ye kaka mbongo lokola balobaki moto aye kofunda azali na 80% ya kozala souteni mpo ye nde aye koporte plante saba sambisa samba yeba mais bino fale botuna mwasi wana yo ndenge nini oyebi ke mobala bungi nani ayebi soki mobala bungi tala makambo oyo ezali kosalama na République démocratique du Congo bandeko na ngai botindaki na pesi sango na beleli pe tokobelela bisika nyonso bato bakoyoka biso baya koyebisa biso oyo bakomona papa Roger asalaka bongo na sonance toleki wana ezali pasi pe na République démocratique du Congo eloko ni ezoleka entre Bemba na Chiyoyo tolanda na video ya ndeko oyo alobelaki biso pe a répondre Pero Louar. Ouais. Bonjour bandeko na ngai ba journaliste. Lelo YouTube ezo permettre mutu nyonso apesa ba point de vue na ye par rapport à oyo ezoleka na mboka. Mais à un certain moment ngana komokanisa ke tolingaka Tshisekedi te. Ok, neti tolobaka Tshisekedi akodeka mais c'est le Congo. Combat na biso ezalaka mpona Congo. Mais tozalaka mpe nano na bareteni. Ce n'est pas la première fois que Pero Louara a exagéré. Ok? Lelo Pero a comment kolobake yo ba élection ba opposant ba yokanaka te po basangana po bapona muntu moko. Mais c'est le même Pero durant ba élection a pensaki opposition en disant que nanyo yo Fayulu akende ko zombongo pa ya et pas ya Kizengedi. Ok? Lelo nalandi émission ya Pero et j'ai été un peu choqué. Alobi makambo ya Jean-Pierre Bemba azana conflit na chef ya armée congolaise Chibogo soki Chibogo. Moi je vous dis une chose. Soki Pero azolinga koti sa conflit au sein ya armée congolaise pour permettre ceux qui fleuve Congo wana à gagner terrain. Moi je suis d'accord. Mais il faut qu'on y ait beloko moko. Et ça les étrangers bazo soutenir rien. OK? Une fois qu'on soit pouvoir, ce qu'il y a kokuta armée moko ya malonga te. Na Congo akozala na capacité te akozala oyo Kabila le père asalaka ya kolobana marande bozonga. Donc ça veut dire que batwana bakokuta ke armée divisée akozala na puissance moko te ko yebisa bango ke bozwa bisaka na bino bozonga tokofuta bino. Donc ça veut dire quoi? Ba étranger oyo bazo accompagner nanga ils vont s'installer. Siko na yebite tozolinga to libérer mboka to balkaniser yango.
Moi, je me pose la question, pardon, ceux qui vidéo beaucoup qui comme ça yango et pas ya Perouloa. Biso to yebi bemba bien alinga mbongo. Mais je ne trouve pas normal que Koko Tissa nani mokonzi ya armée congolaise na ministre de la défense en conflit. Tu gagnes quoi? Biso toningi Félix Akende. Bon, mais toningi te ke pemboka na biso tikala sa armée. Po bato nanga komema. Bokozong sa bango ndeni na mboka na bango. Et bon, biko bakanzika balkanisation ezali kaka okola bazui bunagana, c'est ça balkanisation. Mais bakozo balkanisation pe mboka mobimba. On peut nous balkaniser mboka mobimba. Soki ba Burundais, ba Rwandais oyo bazana Rwanda M23. Ba komiti na Kinshasa Félix Akimi. Félix azane millionnaire, Akimi na ye. Bakuti armée ya malonga te. Nanga avec quel courage akolba na bango ke bozonga Burundi, bozonga Rwanda. Avec quelle armée? Oh mais tout ça la peine à la limite. Hein. Ngana kanisi ke tozo pesa ba information misusu neti armée, pardon, toti kakayango toko takango milité. Autrement, je ne sais pas. Je n'ai boza ko sala. Liboso na élection au Kaboli ici ba opposant que akende ko zali bosser ça 12 millions, après comme 12 millions et comme 5 millions, après ba poli yo moko sapena courage à kolba. Pourquoi bosangana kité? Comment les gens peuvent se mettre ensemble ceux qui ont lobby que moko azalaki asa corrompu? Je ne comprends pas. Pero yo biso to combattre Félix. Yo bande koloba ke Fayulu azali rancunier, azali mutema mabe po boya ko kende union sacrée. Lelo komaneti yo muto bandaki opposition contre Félix. Mais il faut avoir des retenus, hein? Et biso to bunda contre Félix yo bande ko betele maboko. Mais lelo komaneti, je vous avais dit quoi? Mais quand il faut passer biso date oyo bande ko loba mabe ya Félix. Po biso to bande yango banda le premier jour na ye. Oh, il faut vous calmer, hein? Hein? Pardon. Botika, to divisé armé. Pardon. To divisé armé. To loba politique, to tika armé na place nango. Merci. Bandeko tozali koyeba te. Na kati ya Congo ba divergence ezali bongo ebele. Bakan ezali bongo ebele. Division et côté libiso. Et côté libiso pour nani nzala passe. To komi ba fan ya batu. Tozali sou ba fan ya Congo te. Tozali ko bundila mboka la biso te, mabele la biso te. Tozali ko yoka passe ya bandeko la biso oyo to bungisi bango te. Mais esengonde ezali ko sala biso pe to ebite ya kafumba ezali ko ya. Yambola kota la likambo ezali ya kafumba. Tuzo mwa minute moko ya kimia pour bandeko la biso ba otiko. Boma bango pe asona mama ya mwana oyo. Lik Makanaki, prisonnier de Jésus na Autriche na mboka ya mwana mère de Bruno. Bon landanga na bokebi. La chabienne na akene mama sociale. Ezali pasi pe ma ba mama missionnaire na place 3D. Ba mama ya moto mojali mozima mite. Assalamu alaikum na mama Jawa. Pe ba mizima nga nyonso bisika boza na South Africa la mboka ya Gilo mpinga pe na ya mpinga gi. Merveille kitoko pe ba mapasa. Bandeko ba Congolais. To fungola mato iboyo kangai. Po ete lazali ko kendela ngala lombango. Boyebi likambo oyo. Ya kotinde la biso bato bakende la Rwanda boyebi lisolo wana bobosana to bozali na yango penza likambo ya bato bakende ba exilé ba oyo bakotaki na lolenge ya fraude na Royaume-Uni ba oyo bakota la nzela ya fraude bayaki na lolenge ya koluka ya clandestine bakendaki na lolenge ya koluka misolo bakota na Royaume-Uni boyebi lisolo wana to bobosana yango bandeko bofungola matoi boyoka ngai pe bosabone massivement botele émission du début jusqu'à la fin bo partager bo liker ba suggestion pe ba j'aime bandeko la ngai JKM le number 1 océan de la presse congolaise. Ba peuple congolais boyebi ete Rwanda se alia misolo.
ba million miyike ya dollars oyo bapesa ye 58 millions de dollars oyo ya zwa ezalaki liboso na mwa mbindi bazali bobele komo bundana komo yokana te mesika basi bayokani kobanda lundi moleka kuna pe maladi basila kokota bango lisanga basi bayokana pe sika babandi kotinda bango me bato wana bango baboyi Rwanda babi kotinda bango na Rwanda ezali bobele kozongisa bango na bamboka la bango me ezali lisolo ya Rwanda te bandekolanga ezali lisolo nde ya bato wana bakokita la République démocratique du Congo nde boyoki Rwanda sengaka 300 mètres ya mabele pointe ba réfugié wana oyo Royaume-Uni azotinda bango na Rwanda bango bazali nde koya na Congo bazali koya na Congo kosala nini baikongomani bazali koya na Congo kosala nini bazali koya na Congo Rwanda sengaka 300 kilomètres ya mabele bapesa ye po misolo ya bato asaliaki pe sika bato wana Royaume-Uni elobi ezali kotinda bango kuna basi baboyokani ebandaka na baministre babango bakalakala na 2001 babandaka kodiscute yango na 2002 babandi kokende na 2021 2022 2023 sika na 2024 na sanza ya avril basi bakokisi pe basi batinda misolo sika bako déployer bato wana bako ya direction Rwanda République démocratique du Congo botala kufa ya bakongolais makambo la gouvernement ebia makambo la Félix sayebi yango makambo la batu baike bayebi yango kasi sika eloko nini oyo koki kosala manekolo wa biso ya malonga toteleme tobunda totika kongotono totika kokabwala totika kolia tombichi pamba te mboka ezali malamu te Big Daniel Ngenda mboka ezali malamu te Charlie Chobo mama Jovito telema ba mama ebolamuka bosala mosalo bobande kosala association comité des femmes viltaneuses ba mama botelema bo soutenir chaîne oyo bo soutenir fondation CA du Congo bo soutenir pasteur Papi bo soutenir biso na mo Carmela Akene to sunga mosala to bundela ekolo mboka la biso ezali bongo kokende na PC balkanisation esi salama ba mindele balingi biso te lelo oyo batu bakoloba nanga yaka congolais bosanaka congolais mawana yo nde penzo bosanaka nayebi te basala na matière nini oyo ozali kobosana oyebi ke lelo muto biso senge tobundisa makasi ezali nanga ezali kabila po kabila nde mutachele biso chilongo pona kolinga koboma Congo po kabila yebaki ete tango naza kotia Félix ezali nde na boma mabele ona accomplir makambo nanga po nga nazalaki étranger malgré lobaka passion de la République démocratique du Congo aki la passion ya mboka oyo te soki azali na passion ya mboka oyo efalaki apesa bokonzi afayula asala mosala na ye po afala na kimia botala makambo ezali kosalama na Congo mpe bino bolobi ke mboka na biso totika yango lolenge oyo bandekola ngai te baikongomani tosungana tolinga mboka tango bato bazoya ebele oyo bomone baye koenvahir biso etumba yango ata tokolongaka yango tokolonga yango ndenge nini soki tolongi lelo te nayoki pasi mpe mawa ya komona ndeko langa comédien vie de loin oyo awutilela maladi baye na bango na mikili ya bapaya mais batu ya mama Denise baye kobeta video mboka nini oyo est-ce que la mikili yango bino bokendaka basi ya ba président yango ba première dame batindaka bekiri na bango babetaka batu
Po mutu boka sali choix na ebe ko linga mutu. Est-ce que biso so tozo obligé to buma mela bino na mabe o eza na Congo? Mais si tu veux te comparer bino fo me Kabila. Parce que dans Kabila to liaki maki. Le lo kwa 500 eza le sous, te lo kwa 200 eza te, lo kwa 100 francs eza te. Nguba baso kangelo déjà na likasa. Ni sa to bache mamo 500. Bambuma ya kotanga 20 buma. Lelo to kolia malamu te. Bozo menacer vie de loin. Non. Oh, ça sous Congo tête ko bi ba umbu. Timo ko bana kokota na banda ko la biso ge oyo soka lobi likamba bobobomi. Mboke baby bande kolanga. Mboka e baby bana ya poto. Bana ya poto bolongwa kozala mikala, vous êtes de malheureux. Poto ni yo kenda wala pa yo ndeko zalo tika loloka mukala. Ya batinda ko bitinda oyiba ka ba maputa obotola ka ba maputa. Ola tipe veste okokanga pe photo tindeli famille lobi kenga na mona poto moi bizonga ozo souffrir clochard. Mwana poto ya moi bingano na mona ete mwana poto batinda ka yebi tinda na mwana poto ake poto ataki ka azo sala bureau. Azo luka mbongo ya malamu lokola ba JKM. Lokola ba mwana mère de Bruno. To soane azo ke de bureau en Autriche. Ake ko sala musala na ye mère le ola côté la poko lo bilo côté. Mais yo mwana poto yo batinda ko ba bibeta vie de loin. Mwana poto ya mukala ya ferry, ya mukala ya fali, ya fali. Ya mukala ya bolia ka bamboko la bango bomi komba nkolo mibi mboke courage na bino na mona ke su mama Veve oh mama Véro que Dieu vous bénisse bo bundela mboka la bino ba oyo ba kei bo comprendre bango baza batu ya nzala bala poto o lelo basunga pete ba papa la bango ba kufa bateka mapango batinda bango kuna lelo ba regretta ba na mababe ya ba famille po kendaka la mboka bateka lopango yo ke kosala tala vie otika na clochard kolandaka kaka ngai mwana muta fachi ngai muta mama Denise ngai mutu ya boye oh yo na poto sala mutu ya boye soko biso la Congo tozo boya tozo bundela mboka na la bila sa mutu te la sa muta Congo il faut Congo so bon somene yango il faut to bundisa ba Rwandais opération 0 Rwandais so na kunya na Rwandais faut na beta e beta la yo ozo yibali puta et pozo bimisa makase pas mon amour so batikele ma puta pa kabola bande les lâches moke ko délivrer mon connait eza passé pe mao ba congolais to télé merci na ba diaspora conscient merci na ba maman na ba papa o boza na mikila ba paya bozo défendre mboka bozo kota na ba bureau bozo kele bi pay na bi pay pour Congo la bino ezonga mobimba pezo indépendance to bundala bino ensemble bande konanga solution ezamoko je suis Wazalendo opération 0 Rwandais sikoto kolonga ndenge ni poto salango awa la Kinshasa nazali ko yebisa bino zesulika ba province te ezali kambo ya capitale ezwa moto na yango soki capitale to chauffer yango to tia yango moto bande konanga batu bako banga po bisika oyo mibeko evandaka nde totie moto ba désordre oyo bozomona bango bazosala meza mascarade mpona kosala mabe la république démocratique oyo eza chaîne na bilo ya libération bokozalaka décité alino moke monseigneur leso ya nkolola nde nor moto mon prêtre merci encore une fois la bino tout oyo bozosala biso confiance bosabone botala émission de début jusqu'à la fin bozape te bapublicité bosabone bosoutenir biso eza chaîne na bilo ya libération la patrie ou la mort nous vaincront tozali koloba tout ce que les gens disent tout bas to boy makambo ya mabe o ezo salama et soni ya modelo ya Congo to lingi ya mote mais boye ba ete likambo ya kotinda batu déjà basi basine yango kwa hiyo meni epesi mbongo na yango misolo mike Rwanda zo réceptionner batu la bazoya na Congo siko na koboya boye bisangana na koboya ngai na yo to bundeli ko merci na kaboya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne comme rétablissement la pape Dieu directeur de recherche stratégique que personne n'aime sans mon conduit pareil à bien mission à
Prompt rétablissement à Bruno Mimbenga, les résistants, vraiment sérieusement malades, dans un hôpital, espérons lobby, parce que ça ne passe pas. Nzambe merci pour être abimi. Bande ko biso bakufi tozali na bilongo to ko bunde tumba ya libération. Peto ko longa po etezali mabele na biso, mabele ya Lumumba, mabele ya Bangkok, mabele ya Mvuluzi, mabele ya Mama Kimpavita, mabele na biso tokozwa yango, tokozwa yango, tokozwa yango. Peto ko bundela yango tina suka monguna ya Congo kombola yo kufa po ete Bible elobi. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Kagame tokokuta na yo na bande ko lo ba Rwandais na mabele ya Congo bokolongwa. Bye.